ndenge tozoloba boye mama Belvi Kandi aza libanda ya mboka. Aza libanda ya mboka parce que mama Belvi akomisi na ye avion wewa par complexe bandeko na biso bazalaki awa bilobaloba na internet bisalasa na internet matalana ma TV na Belvi Kandi tomoni ke poto eza nango même pas biso bagéri comme tokosona tokenda ngo tokokenda ngo mais tokokenda ngo anima kwakala apandi poke apandi ba vérité kuna apandi ba vérité lelo tomoni na moment to bande koluka nani atekelaka anima kwakala ba voice na bato bato bande kotekela anima kwakala ba voice bomona ba dévoiler bango malembe malgré benga bango na live te mais lelo a dévoiler bayate abenga bango na live bayate po abenga biso surtout ngana yaka mais bango bayaka te batu ya nzala uzomona zone sa bana mbongo ya mabe yango zomona bana na bango bazaba mayele na classe te yango voice na yo adresse ya mama ba kobeto sesika kobeto salalaka esika fandaka na yeba kitchen yo to pesa ka adresse comment on dit yo to betelanga histoire ya comment on dit tendresse di binga nazoya mais bota la film parce que moyen ya danger pe moyen pour soutenir sœur na biso Belvi Kandi ezali kaka kotala ba film pour partager ba film parce que chez Belvi toza wana pour soutenir to pesanga adresse ya mama ya ba Kobetox esika mama ba Kobetox alala kana mama na ye ndaku moko yo mto tindelanga alors keba asala kabal ya kopesa adresse esika nga na vandaka oui nga na koki kokende kovanda pa moninga te soki naza na faiblesse ya bino d'abord on a biso na miss lodo yo yebi na mbula nini nga na banda kofutela ndako. Moi je suis responsable de ma famille Miss Lolo responsabilité on a na famille na Miss Lolo yo zango te ndenge baleki na ba kota nga soki likambo ko na famille bota j'insiste boya kotala vie otala ki premier épisode otali deuxième épisode otali troisième épisode sans matala deuxième épisode otali troisième épisode otali quatrième épisode otali sixième épisode sans matala vie. Moi je suis famille Libota libérale. Libéral c'est la veut dire soki na moni mabe o ba liba sala Belvi na koya ata mutu wana zali famille Libota na koya pona dénoncer ye soki mutu alingi kolinga Belvi te aza infiltré. Moi je suis famille Libota libérale. Nous avons des infiltrés et belé na famille Libota. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au besoin d'Abisso partout dans le monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox, 207 de la presse, Papa Kouloutou, famille Libota. Merci beaucoup, Nabino, tout Bolandara Bisso, la chaîne Nabino Active Final Télévision. Active Final Télévision, Nabino à chaque fois. Nabino contre Zara ya Mosala, Nabino contre Zara ya Kouako, Pessabino ma information, Oezole Kana théâtre, Oezole Kana. Surtout tes particularités à Active Final Télévision, malgré les lots aux Olanda bagag wana en tout cas bande comment partager bota la bagag et pour ça la bien parce que même Papa Kouloutou Nabino azalaka toujours na théâtre azalaka toujours théâtre bagag ezawana bota la famille bota ba mélomania cinéma congolais to
bamélomani ya oyo bolingaka maboke na biso ya oyo tobengaka mpena maboke bolanda toujours babiloko na bino tozosalela bino wana epuis tolobelaka tosalaka plus promotion mpe ya mama Belle-Vie. En tout cas chaîne oyo Active Final Télévision famille libota pourquoi pas boyaka kotala makambo ezoleka awa pourquoi pas bopartageaka pourquoi pas bacommentaire na bino déjà esalaka bien bozala na chaîne oyo parce que chaîne oyo ezali chaîne oyo ndeko na bino congolais asali yango particularité nango penza marqué tolobela bateatre presque artiste et comédien mais particularité nango Belle-Vie kandi awa pena okozwa exclusivité information ya Belle-Vie kandi okozwa makambo tout oyo ezali ya Belle-Vie kandi délégué kitsa mwa volume en tout cas bandeko bozolanda biso lelo tozali toyeli bino vraiment kaka ndenge ezalaka style ya promotion pa ya Belle-Vie eza promotion bandeko na ngai botikaka kolembisa biso famille bota bolembisaka biso te parce que neti nga naza obligé ya kosalaka promotion ya Belle-Vie kandi famille bota bopousse nga te nakenda tout abordi nakoma lokwa bandeko mosusu bazali peut-être na ngambu ya sila oyo lelo basekret na bango ezobima ndenge bateka bafoisa baninga tokolobela ngo mpe awa à long et à large na émission na bino masolo ya Belle-Vie émission masolo ya Belle-Vie ebandi benga muninga apusana botala moko tala ngo yo moko te ozotala ngo na ordinateur ozotala ngo na télévision na ndako ozotala ngo na téléphone kotala ngo yo moko te tala yango na muninga masolo ya Belle-Vie kandi Poutine de l'écriture mama koma mama Morode mama Arai Koshi mama Chikicha Tcha mutafuka misa ba scénariste tout je pèse bien mes mots oya Monique aza makasi akoma ba film ezala na makambo lokola ba film ya Belle-Vie ezala na audimat lokola ba film ya Belle-Vie parce que moi tel que je parle ici je suis aussi scénariste et en tout cas époque ezalaka na batu na moto fandaka tozwaka ba époque ya mode tozwaka ba époque ya ba Yalule tozwaka ba époque ya ba Prince Luamba tozwaka ba époque ya ba Matuza tozwaka époque ya ba Nico Shege tozwaka époque ya ba Jerry Kobetox tozwa époque ya batu na batu mais Belle-Vie kandi banda Major Bisadidi mon producteur que je salue en passant Major Bisadidi lelo deux fois te tanga pesaka Belle-Vie confiance ayebaka écriture ezali on aime sarabino ke famille bota il faut mettre katolo Belle-Vie lelo makambo azosala tokokamwa ngo te malgré ezolekela bandeko mosusu mpe ezolekela mpe na badetracteur na ye ezolekela na batutu me babiso oyo toyebi mpe na zolozina ya makambo yango ndenge ebanda Belle-Vie kandi abanda kokoma banda 1900 Major Bisadidi elelo azobeta bango toro ndenge azobeta sila toro ya dega nga nayaka na barivalité moko boye normal nayaka na barivalité moko boye oyo bapolémique moko loyal bapolémique ya mafinga te parce que en termes de l'écriture en termes de ya audimat en termes de savoir-faire professionnalisme Belle-Vie kandi aza likolo ya sila il faut 4 balles na bala na ona donc cela veut dire Belle-Vie kandi azokoma. Voilà, merci beaucoup na mamita Dina de Belgique, merci beaucoup na yo. Merci beaucoup na la maman chérie ya Mwasi na pesio bambote belé depuis Londres, la maman chérie ya Mwasi na pesio mbote ebele na pesio mbote na mama José Lusadi Sou. Na peso bambote belé Lusadusu, na peso bambote belé mama José, na pesi mbote na bibishi yesanga na peso bambote belé na pesi mbote bibishi yesanga tozakane koto bibishi yesanga
apesi babote ebele mama mamicho na Monaco tozalaka no mpe koto tozalaka no mpe koto mama Fifi Makuta nazolelo mabe toujours famille bota nazolela mama Ani Malonga nayebi te telefone nzimwaka to ndenge nini nazosentir yo te na Montréal napesi ser nanga Ani Makwakala parce que lelo nakoloba vérité mpe bokolanda baimage ya ser na biso Ani Makwakala na TikTok adévoile bavérité makasi ya kabali ya bandeko na biso baye na internet na motema mabe lelo ozomonana bazobwakela bato bambasu bazoteka bavoice ya bato motema likundu motema mabe donc na kodévoile yango voilà film na bino arme de guerre lobi bozwaki 13e épisode mère na yebisi yo ke azolakisa pena différence ezali bascénariste mosusu bayebi ke baépisode etalamaka na pasi soki eke molai mais Bellevue adefia bascénariste tosolola na likambo lelo Bellevue akoma kokóma na film mpena koka 10-15e épisode parce que biso na bino bascénariste toyebi réalité ya YouTube omona mpena premier épisode deuxième épisode bato batali yango danger troisième épisode quatrième épisode cinquième épisode ti bokokende yango somona bascénariste ebele baosukisana bango na ba 9 8 babangaka et puis so basali pe omona pe kenake 10e épisode eza na ya pe na ba vie pe na makasi te mais Bellevue kandi boyika Poutine de l'écriture mama toro azobanga te azokende na ba épisode ti na ti film na bino arme de guerre 13e épisode ezalaki lobi et bokolanda 14e épisode mais famille bota moi j'insiste famille bota nazoyebisa bino à chaque fois que nga nazoinsister famille bota botala bafilme famille bota botala bafilme parce que moyen ya danger pe moyen ya kosoutenir ser na biso Bellevue kandi ezali kaka kotala bafilme kopartage bafilme parce que chez Bellevue toza wana mpona kosoutenir ye na ndenge ya bien parce que bandeko baya kosoutenir baartiste na biso mais bato basanta ke famille bota bademer nyangi batadi ngalapa bamunirba bashemima ibele gros bébé de la presse Clarisse Plasma Pitbull Bianca Zanga Dipine Pamela bandeko na biso nyonso tu wana et y compris na biso Géry Cobetos badasa kena yazaka toujours na page kuna di oleka te bandeko wana nyonso baya kosoutenir Bellevue mpona kaka kosalela promotion mpona kaka ke ya koaporte mutu na mutu aporte un pierre na ye toyebi déjà ke mama Bellevue aza déjà makambo mais Coca-Cola malgré ça Coca-Cola ata basalela publicité te tekamaka mais sikoyo babiso oyo toyaka kaka kosalela nde Coca-Cola publicité mama Bellevue lelo aza na bafrère na ye basere na ye bazosalela promotion ya malamu promotion ya mafinga te lokola neti kaka bandeko na biso oyo baza na ngambo ya sila bango argument ezalaka te babetaka lisolo ya filme te bango bayaka kaka kofinga je pèse bien mes mots et puis ser na biso sila asepelaka na bango makasi ndenge bafingaka Bellevue ndenge bafingaka bandeko na biso ya théâtre ndenge bafingaka Papa Lombe ndenge bafingaka batu donc ser na biso sila asepelaka nango makasi donc alors babiso yo famille bota toza wana kaka pona kosalela ser na biso Bellevue kandi promotion alors na cadre ya promotion film na bino arme de guerre bandeko na famille bota j'insiste boya kotala film otalaki premier épisode otali deuxième épisode te otali troisième épisode songa tala deuxième épisode otali troisième épisode otali quatrième épisode te otali sixième épisode songa tala film ezali moyen oyo ya kosoutenir ser na biso Bellevue kandi actuellement ndenge tozoloba boye mama Bellevue kandi aza libanda ya mboka parce que mama Bellevue akomisi na ye
avion wewa par complexe bandeko na biso bazalaki awa biloba loba na internet bisala sala na internet matala na ma TV mais Belvi kandi tomoni ke poto eza nango même babiso bagéri comme Tox on a tokenda ngo te tokokenda ngo mais tokokenda ngo te poto sala baninga musu pasi bandeko ebele bakati alliance na bango na kibonzambe pona nini likolo bandeko mususu awa boye na internet awa oke poto olingi kotika baninga ba kimia te tala Belvi ndenge akendaka poto na ye peut-être kutuka le musu omona na bacommunicateur nga mutu na ye kolobela ngo et puis omoni na video ete azosala matala na ya poto azolakisa bamakolo azolakisa bipende mais Belvi kandi akendaka poto avec but na objectif et puis na vision ya makambo ake kosala nayebisaka bino chaque fois moto abatami aleki bino na mayele Belvi kandi abatama mpena makasi donc cela veut dire Belvi kandi aza na kini te aza na libanda mboka avion ekomi wewa nayebi te avion ekomi 207 to nayebi te avion ekomi nango taxi yango to nini nazo comprendre te alors bandeko na biso tozalaka na motema malamu soki nzambe apamboli yo koya te mpo otyola baninga oyo na nzambe apamboli bango te tanke nzambe ye moko biso na mokili tolobaki nzambe aza roulage et surtout que le panier circule encore yo ozokende poto mpona koya kotuka baninga me tala lelo Belvi kandi aokende poto moko boye ya kimia ya kosilama donc c'est ça voilà film na biso arme de guerre premier épisode famille Libota premier épisode eza idéologie oyo eza idéologie ya Jerry Cobetox na boyi te bandeko na biso même na ngambu ya sila bakoki kosala yango mais faut kofutela yango droit d'auteur ya famille Libota bakofutela yango droit d'auteur te mais na ngambu ya sila bisalu na pesi devoir Zuma Miss Lolo mwana akapela na otanga komono te pona fula yo di nasina fula yo manganga très impoli ya famille eza yo batu tu on appelle ça visibilité ba irano bosalela sila émission boloba film asuka parce que na moni abwaki affiche ya film asika boya kosalela biso évaluation ya film boya kobetela biso lisolo ya film boya kolakisa biso nombre de filles boloba mona munoko biso tokena YouTube kotala parce que kala mingi te na bokasité ya famille Libota écran oyo tozoluka totya makambo plateau logo ya mama Belvi mambutu to banolakisa mpenaki nombre de vie awa ndenge tobandaki na tableau voilà arme de guerre premier épisode 121 cas famille Libota 121 cas oyo premier épisode ekoki kozala na 121 cas te buto yebani biso na bino ndenge mama Belvi tanga betaka sila toro toyebi ndenge premier épisode ezaka épisode oyo ezaka na bavie oyo te deuxième épisode 91 cas 91 cas cela veut dire 91 000 vies famille Libota nalobaki déjà il faut chiffre 1 ezalaka liboso na boyi makama 9 8 7 6 5 4 3 2 1 t na boyi yango 1 d azala liboso après chiffre mosusu elandi na nsima et puis fezaka neti 21 cas oyo deuxième chiffre ezala dt donc deuxième épisode il y a arme de guerre 91 cas troisième épisode 86 cas famille Libota botelema otalaki film ete zonga bavi na yo ezozanga wana voilà et puis mama Belvi asalelaka kaka famille Libota te na babaku batalaka filme babaku otalaka filme Belvi kandi aza rwandaise te aza burundaise te aza éthiopienne te aza congolaise de père et de mère parce que kuna baodecevoir bino eyebi nga na bino nde tosololaka babakuku conscient bazali oyo bazocomprendre ke makambo ezosalama na ngambo wana eza mabe troisième épisode 86 cas
il y a armes de guerre. 4e épisode, 81K, il y a armes de guerre. 5e épisode, 80K, il y a armes de guerre. 6e épisode, 79K, il y a armes de guerre. 7e épisode, 76K, il y a armes de guerre filmé dans biso. 8e épisode, 76K. Oh! 7e épisode, 76K. 8e épisode, 76K. Famille Bota, Ezani. 9e épisode, 70K. Famille Bota, Botelema. Tola Mukadi. 9e épisode, 70K. 10e épisode, 71K. Famille Bota, Totelema. Film na biso armes de guerre. 11e épisode, 69K. Famille Bota, Totelema. 12e épisode, 66K. Famille Bota, Totelema. 13e épisode, film Kotaki Lobby na 16h30, 53K. Donc, on a ici un jour. Donc, Famille Bota, Totelema. Des premiers épisodes à 13e épisode, malgré 13e épisode, ils allaient à suivre. Mais, Famille Bota, ngana zo sepela kaka na ba nombre de vies oyo te. Famille Bota, il faut Botelema. Famille Bota, Totelema. Malgré, pendant le premier épisode, 121K, si na 13e épisode, 53K, oyo kotaki lobi na 16h30, na nyoso wana kaka tozo beta na biso kaka soi-disant adversaire oyo bolobaka aza adversaire a belle vie tozo bete kaka toro. Famille Bota makambo oyo ngana sina bandi yango mpona kobenga bino botelema botalaka filme botala filme moyen ko soutenir sœur na biso belle vie moyen ko soutenir Poutine de l'écriture moyen ko soutenir maman ya famille Bota la première dame ya famille Bota belle vie kandi ezali kaka kotala filme ko partager filme soit filme kata partout expédition 1 minute 2 minutes boaka on a TikTok boaka on a ma page et ko sala kitoko na elengi. Voilà, j'espère que promotion nanga tosukisi wana famille Bota Totelema na nzala posa tant 14e épisode ko kota na ebite soki ko la fin mais maman azobumbela biso ka ba surprise et puis na koya ko sala lisusu évaluation ya film boye na koya ko lakisa bino lisusu ndenge film ezotalama 13e épisode esuki na tableau ya Belle Vie Kandi Poutine de l'écriture na sœur na biso Marie-Hélène na ndeko na biso Kingombe la tête Moutou Kingombe et puis na décor bomoni wana na tableau wana ndenge bevasoloba a honorer papa na Eliandi a honorer papa na Eliandi parce que papa na ye azali nyoso pona ye papa na ye azali asali mingi pona bango bomoni ambiance wana toyebi ke 14e épisode ekobana na tableau wana famille Bota je vous aime beaucoup vraiment na porta kabino na cœur ngana ebisa kabino biso toza batabla double discours te. Moi je suis famille Bota libérale. Libéral cela veut dire soki na moni mabe o ba libasa la belle vie na koya ata mutu wana zali famille Bota na koya pona dénoncer ye soki mutu alingi kolinga belle vie te aza infiltré. Moi je suis famille Bota libérale. Nous avons des infiltrés et belé na famille Bota et belé o balinga belle vie te mais bango moko bako bakata ezala batu mususu ayeli ne mbongo ayeli ko soutenir belle vie te ayeli ne ko luka mbongo ayeli ko soutenir belle vie te mais moi tel que je suis Chéri Kobetox toya ko soutenir belle vie pona bolingo ya solo ekita emata je suis avec belle vie Poutine de l'écriture finganga tonganga loba mukala loba oza malanda j'accepte na âge na yo okoki kokola te oza kaka mukala belle vie lokola naza âge moko na tata na yo tokolaka na ye
kufundu na biso na sima na biso tata na wavandaka na ngai tozane age moko na kotika kolobela Belleville te. Famille Libota tolinga Belleville sincèrement. To soutenir Belleville sincèrement. Voilà, to suki wana pour la promotion. Entre parenthèses, yani makwakala a pandi poke, a pandi ba vérité kuna. A pandi ba vérité, lelo tomoni na moment to bande ko luka nani atekelaka anima kwakala ba voice. Na bato bat banda ko tekela anima kwakala ba voice bomona ba dévoiler bango malembe. Malgré benga bango na live té, mais lelo a dévoiler bayate abenga bango na live bayate po abenga ka biso no surtout ngana yaka mais bango bayaka te. Batu ya nzala. Ozomona zolesa bana mbongo ya mabe yango ozomona bana na bango bazama mayele na classe te yango ozomona bana na bango bazana ba santa bien te bozolesa bana mbongo ya bosoto ngai mutu natangi koma Miss Lolo te na live ni makwakala boyo kanenge nsera ni atangi koma Miss Lolo boyo ki amona bataki wana donc Miss Lolo asala kabal ya kopesa adresse et si quand on a vendaka oui ngana koki kokeno kovanda pa muninga te soki naza na faiblesse ya bino d'abord on a eu son Miss Lolo yo yebi na mbula nini ngana banda ko futera ndako. Moi je suis responsable de ma famille. Miss Lolo responsabilité ngana zo na famille na Miss Lolo yo zo angote ndenge baleki na ba kontaka nga soki likambo ekwe na famille Miss Lolo est na famille no ba kontaka bon. Un ignare vagabond. Oh, lelo o poussa na pembeni nanga obande ko kangama yango moni esprit nanga banda ko boya. Miss Lolo yo tingama nanga combien de fois. Darby to zalaka na ye, je crois bien Darby to zalaka na bongolo. To sala mission moko wana ozo tingama nga kaka. To sala na mission oye to la moto nanga. Ngala sala bino ni na vie. Tango yo ke na ko pesa adresse ya pa na biso po sera ni akangisanga po yo sepela oswaka ni omoni ke bozanga bana basi po bozanga tina muninga mwasi opesi adresse nanga apesi ope na mbongo lelo a dévoiler ya panzio tala muyiba téléphone ayiba muta poto téléphone bino baba basi ya malonga te bino Ozo sabala basi soni taba yo finga bino na TV boy. Ozo finga mwana mwasi ni ya Miss Lolo. Eza soni kotala. Siko lelo yo na camarade no bobeba na bolinga bokangisa nana. Donc yo pe mutanda ko teka ba voice. Na ye obanda ko pesa ba en na ye pa ya nima kwa kala. Mais lelo omani ke lelo tolobake bino surtout bato boya ko soutenir ici là. Bozalaka ba vrai te bo swana. Bebana. Donc, ngai na apprendre que Miss Lolo a teka pa na biso apesa na adresse. Soki siko na moment wana bato wana bayaka nga na résister basali ngelo kwa mabeba bominga. Et ya ni batali na moment na pa lobi te. Yango yo po ya ni alobi azana ba brève eza na téléphone. Ya ni atala lobi te nga na tindaki basala boyete. Tala mutu apesaki nga adresse Miss Lolo. Olingo ko bimela la lidusuni. Ato kimaki. Ngai koko kabwende Marcel. Olalisi mutu na nga na se. Nga na loba ngo na internet oyo. Bozwa kindoki na bino sutu bosangana nde bobakela bato ba masu ba PC. Boya bo mekano pa na nga. Ngai olalisi mutu na nga. Olalisi et puis okolalisa yango te mais soko olalisi mutu na nga. Inayo. Ata 10 personnes na famille na ba okende. Yo kasi batu no surtout batu baza batu ko simba. Tala bana baza ba kisio boza ba kisa makasi, boza tana be lokote. Boza tana be loko malonga te na banzoto na mino ba oteka boeli kamwe kweli yo. Ezu solution. Ya ni abengi okuna, kende kuna na live na TikTok. Ba voice na weza kuna. Oteka ngai lokola tipo oteka camarade na kapela o lelo bokoma ba pire oteka ye ya nya ndeko loba makamuna Karine lelo mutu apesa Karine kombo ya likaku ya mindele seza ndeko na bino kapela wana
ayeloko bazaka ba sans esprit ayaka akoma kokotela akoma komibenga soi-disant ye alingaka ye eza pasi. Miss Lolo lapanga na vie. Lapanga na vie. Et puis moi j'ai des preuves. Lokola na suivi ba vidéo Miss Lolo. Ngai pe na kokende kotika ngona l'état, na bisa l'état tala mutu azana poto to swana na ye abanda ko luka kangisanga tala mutu apesa adresse na biso yeyo. Adresse ya mama na ngai parce que ça kanda kwa mama na nga. Ngana ko kela la pa camarade te. Na oui ko la pa ya connaissance te. Na ko zonga esika mama na nga zali. Et puis tant baka njera bana ndaka mama na futela ka mama ni ndako. Mama parce que ngana na internet na ba papa na biso atika lupam. Biso bana na ene to futela ke ndako kapinga ndenge ya boko la biso to ko boko la. En tout cas ya ni merci beaucoup pour la matière. Et ça passe ya batu mususu Miss Lolo o ngana swa ona cha ona filme na nga. Mago cha poka cha filme na nga poka filme na nga etalamati. Filme kitoko filme na sala intitulé Saint-Valentin. Na bomela mona tipesa mbongo ozwa même transport te zaka ya muke ozwa ka transport chiba ou cheba wa fuluka. Oko mona bola mute na vie na oloba songa na sala mabe Miss Lolo. Donc bino nyo surtout na baba na basa ba kapelo na ba sote misuso boyaka na vie na nga na sala bino bobima bokoma batu na internet bolia ka mbongo na ba famille na bino na lakeli bino mabe boko mona bola mute. Et lelo bokoma koloba ke géri wana abande internet ikala bolingi nini. On surtout bozomona ezo ngengeza eza wolote na pesa sima po bino bo sepena ta mwana mituka. Bobo sepela na mbongo ni na mbongo YouTube ni na osoma mapango na mbongo YouTube ni na osoma range bwalo kuta eza pasi bwaba ndoki do tina camarade no lelo bokoma ba camarade do yom to tekai c'est que boza ba frère même pas si la paix si la nekonanga bato baza pembe no baza ba frère bazo exploiter yo mutu na muta fongoli chaîne pour asala nini à vivre. Bato e bakangisa na bango na bango bakenda tina parquet. Ya mona na bisa ka telefone na sila un jour bako finga yo. Même sou bango ba yebi oteke ngaye. Parce que na tala na bango nyoso tu wana. Mutu ayebi okoleka ngasa te, ma ke na kotoya yo penate, mais mutu ayebi okoleka ngasa te. Miss Lolo, prépare-toi. Vidéo on a sur TikTok. Ngana otokosuka na YouTube te. Tokosuka na l'état. On va expliquer l'état nini oyo yo ngana sala ya mabe pozwa adresse nango pesa mutu apoto akangisanga parce que yé moko mutu alobi yango. A bon entendeur, sali. Merci beaucoup na bino tout bolondaki biso. Famille bota mobimba o comprendre ezali réputation mutu ezali ko tia mutu na danger. Soki mutu azolinga kangisa muninga yo ebilika moko ba peke nga combien de fois batu balinga batu bak na batu ya théâtre nga sola zaka mutu ya mabe na théâtre me batu ebele bakanga bango nga boyebi combien de fois ba tel comédie o ba boto la ba sa batu na poto boyebi combien de fois on nga na bomela bango ba moto na ya ko bango na TV te. Moi j'ai au moins 5 acteurs ba nga bakangisa bango na basa batu ba bimana mo so ba uti poto ba ya ko bimana bango aw mais na tika ko bango na TV te. Est-ce que Moutola pas proposé à personne $200 na kangisa e na bisa Moutola tout est vanité ata po na nga loko linga nga ta loko leki na nga munanga tika mutu wana to ba biso ne to za bato lelo ko ridiculiser na internet. Miss Lolo oluki problème na gardien Nigeria oluki problème na Enyame oluki problème na mutu mabe. N'habitez ça au Québec, à sous de Londres, je sais de Londres, il y a un à côté là. Oh, manque qui respect. Nana yo. Le coup là, yo, ça qui tout va être adresse nana. Yo, peut n'avoir adresse. Voilà, merci beaucoup pour continuer toujours pour la Active Finale Télévision. Merci beaucoup, na boss nana. M. Nzambe. Merci beaucoup. Bon voyage à Maman Belleville. Merci beaucoup, na famille Bota tout. Mamita Dina de Belgique.
Namita Dina de Belgique. Et na bossa été bibichi et sanga yo tozakano kuna. Parce que moi je suis pas hypocrite. Tozakano na ba warrior, tozakano pe pas ya famille Libota. Na famille Libota je suis Jalelo. Mais chez Fali Poupa je suis fan. Warrior. Est-ce que vous comprenez la différence? Donc, la guerre, nous sommes besoin. Oh, la fini, moi, je ne ménage pas belle vie avec ma musique. Et bien, je ne ménage pas Fali, je ne ménage pas. Merci beaucoup. Dans le prochain numéro, ceux qui nous ont besoin, toujours salarié. Bato na solo ka bozonga bato. Oteki ki bon moto likolo ba $50 na ba $100. Kubutila.